Mbili Théo, azali motard, escorte présidentielle depuis 1974. Et la kisi que Abanda Moussala depuis Deuxième République yangoyo, yako kumba ba président ya mboka oyoe. Kasi le 1er juin 2019, mokolo, yako kende kotika nzoto ya kondo Dr. Etienne Tshisekedi na lilite ya suka na bozongi ya cortège présidentiel nde adjudant Ngbanga Mbili Théo azwa likama ya accident lokolo ekatana pe loboko moko ebukana minu elongwa ye. Na koyoka pasi oyo komaki moteur ya escorte présidentielle nde mokonzi mboka pesaka ordre epai ya Vitel Kamerhe à l'époque directeur ya cabinet pona a exécuté sorti na ye na mboka Inde accompagné na guide maladie âgé ya hôpital ya cité de l'Oya oyo après 10 jours ya séjour na mboka Inde asundola maladie na ye pe azonga Kinshasa na bokasi ya nkolo nzambe après avoir ko remettre $3000 oyo zalaki ko permettre azwa ba soin kuna pe amiliesa nde ajida Ngbanga Mbili Théo elongo na mwasi na ye bayaki kozonga mboka Kinshasa kasi depuis bazonga enkipa ajida Ngbanga Mbili Théo abandi kopola nzoto s'il vous plaît boyoka bango mwana mama na ye moko ndenge babakisaki. Ngai kombo na ngai ya Mbui Ngonda Martin. Ngai mwasi ya papa Ngbanga Mbili Théodore. Ezalaki le 1er juin 2019. Abimaki na ndako akei musala. Musala ezalaki escorte ya kokendo kukuta papa Etienne Tshisekedi. Bakei bakundi kozonga na yende asalaki accident na nzela. Toko okuta ye azalaki moyen te azalaki komiyeba te ayebi mpe ngai te. Tosalaki na oya wana 1 mois. Azalaki kotraite ye misapi oyo ebebaki wana esimbaki te bakataki ye misapi eza na mibale na ndenge mwana monaki ngai na mwana tozalaki mokolo bazali kokata ye misapi bakataki ye misapi wana batiaki ata anesthésie te oyo tozalaki libanda nalelaki na ndenge nyonso tozalaki na mwana alo na nsima nango bakisi bakati ye misapi sikoyo misapi wana ekosuka ndenge nini nde mwana akendeki na réseaux sociaux akende kodeklare mpona dipiki ya tata na ye. Tango akendeki na radio sociaux wana nde ekomi epa président. Ka président monaki nde alandi bato asololaki na bango. Ndenge nini tata wana azali kaka awa. Na ndenge azwaki décision atindaki biso na Inde. Toke tokomi na Inde bayambaki biso kuna malamu traitement oyo esengelaki basala basali mais esengelaki bapesa ye protège mpo ndenge azali wana équilibre eza te mino esengelaki basala ye mino basali mino te na ndenge toya kozonga awa kozonga tozongi awa liboso kuna na Inde mpo toya kozonga esika moko bo evimbi pembeni ya pota ya opération abengi Indien wana lakisi etala eloko evimbi awa Indien wana yebi abi no problème kende na Congo toye kozonga na eloko wana na nzoto tokomi le 10 octobre le 11 toye na hôpital toye kokutana na médecin directeur alakisi ye eloko wana evimbi wana docteur na ya mokuwa pe alakisi ye ayebisi alobi ko forcer yango te tika etobwaka yango moko tozongi ndako esali ya 4 jours à 5e jour bibon wana etoboki banda octobre wana ti février ezobimisa kaka tofina wana nano ebeyi te bibon mosusu ebimi donc na lipeka na ye wana soki omoni yango olobi libulu oyo bazali kotimola makelele to ezali nzoto ya moto
na nyongo kwami kobandaka le 1er juin wana ti lelo oyo mbula mobimba na sanza likolo na nalalaka pongi ya malamu te yango wana sengi mama de Denise bosunga ngai ngapi nazali ndeko na bino bosunga ngai pasi eleki ngai o kana nazalaki na posa koloba po boyoka ngai yango wana mobali na ngai mosala ya soda wana asali yango lelo te banda 74 akota mosala ya soda akumba na 2e république ti na 3e ndenge aye kokutana na mokolo ya lelo mais nayebi nini susu na koloba te mama Denise bozali bozolanda ngai naza ndeko na bino mama Olive bosunga ngai naza na besoin ya santé ya mobali na ngai ezonga malamu. Merci commissaire Bambambili Théodore Mahamata qui allait escorte à défunt papa le père Tshisekedi le 1er juin 1929. Le 1er juin 2019, on retourne à chaque accident à Katingamisa. En Boukani, sur ordre de Mokonjamboka, on a un. Kende bazungusa mukuru bazungusa mino bazungusa makuru ba protege na kende ende tina zongi changement exact na kota musala 1974 quand tu kende les escorte présidentielle na tu kende okunda papa ni fait Tshisekedi le père mwana na yeye apesa ordre na kende étranger. Mais tu sais quoi? Changement il a été naturel en Afrique. Ça n'a pas fait ça. C'est ordre du chef de l'État et c'est là qui est papa a kubima na mboka na biso a tenu kozoba traitement na Inde. Prévenir tout un document ozo prouver sorti à papa aux qui signé ordre de mission signé par le directeur du cabinet Vital Kamerhe. Et ainsi, tout ça a été signé par le chef de la maison militaire, où il a signé qu'il n'y a pas de problème avec l'Inde. Dans la clinique présidentielle, tout ça, 1 mois pour nous. Ton papa commis, les soins qui sont pendant ma casse, qui de façon que ton bien calme. Tant que commis en Inde, na kanisi musala sama par rapport ya rapport médical ozaki ke mutabukana ki mino clavicule ezaki kubukana makolo ndenge kuma ki netandi abakata ki misatu wana kanisi ezaki na 2 pour bakata sur 3e bakata ki na 1 tant papa komi kuna avant opération ba vandi ba yokani 1 il faut basala clavicule de 2 basala batia mine de 3 batia protège puisque si on a un équilibre dans la routine, pour attendre bien Foussimba. Opération Koleka, dans opération, aïe ko se rétablir. Ami Kouti qui est basali kaka clavicule. A tuni docteur indien a sabi na moni au salinga kaka clavicule. Ndenge nini protège na moni te minu na ngai pe bo salité. Docteur a répondre a sabi que oyo wana ezalaki na konti te bon babande kolana maili na bompi ya ba médecin kolandila baminga ndenge nini sali mais suite ezalaki te radio akoti ombalumbala mais photo ya radio tozwaka te tozwa photo wana te esukela bango kaka na machine donc so bakei bataille pour un ezabo enfin tinga na vandaki na moyoki makambo ezalaki malunga te na ye kosala lettre ya demande d'audience et pas du cas du chef de l'État Vital Kamerhe. Na sali lettre wana tant na côté ici ezalaki signé par maman to côté ici lettre wana tozwi suite mon côté
tokosala deuxième lettre tokomeli chef ya maison militaire général Yad Kabé. Tokomi lettre wana na réservé copie na la police nationale puisque papa aza policier, na réservé copie na unité na ye IPIHP, na ye kosala ko réservé copie pour na chef direct na ye na komi suite mon côté pesana. Mais batini biso ba beaucoup na administrateur général qui dit maison militaire atini biso. Les avec un certain jeudi tokepe tokomi kokutana na administrateur général. Au lieu administrateur général ayamba biso administrateur général ayambi biso te. Atini biso pa ya médecin directeur. Tokomi pas médecin directeur le bino na roki ko yamba bino te soki docteur mikuwa azalité. Donc on est obligé de reporter sous rendez-vous pour bâton surtout bazala pour faire ensemble tous voir conclusion pour les kambutali papa ndenge maison militaire atini biso si instruction ya ba kondi. Bon to meki ko solo là abika ka non tokotala tokobonisa de façon que papa zonga aki depuis là tilelo suite moko ya malonga obiso tozui ezate pour les kambutali tant papa ezalaki avant confinement peut-être non confirmé il y a parce que des matchs même lettre on a commis qui dire 4 ezalaki na mois na kanisi de novembre maison militaire na commis na kanisi na décembre déjà avant confirmé na mois de mars ndem baboma ko maki ne switch ezate papa commis donc abandonné biso bana to komi ko bundanya sous famille to benga papa to benga na pour papa azwa souhait ko ça la radio na hôpital mususu toke to sali radio kanisi na zapi na photo na ngo awa ezali awa toke to sali to comprendre que mukuwa ya papa libendo batiaki na kati donc epanzanaki yango mais biso ke mona na bien epanzanaki libende wana epanzanaki na kati c'est que abanda ko saigner ba pi wana tant na moni bulabi non ndenge eza boye ekomi déjà danger libende na kati vandi eza bien tout to komi kuna ba vandi libende nzo to peut vendre au moins 8 mois sans intervention to papa ninga zana aza malamu te nazo singa na bakondi bameka kotela biso likambo oyoyo totela likambo oyo toyebi te makambo bambondi babimisaki toyebi na biso te ndenge kendaki toyebi te mais oyo toyebi ke papa monaki ezali mbongo ya zoki na kanisi naza même na décharge mpona monaki bapisaki na maboko ezalaki ya $3000 oyo bapisaki comme frais de subsistance oyo akendaki nango na Inde na kanisi naza na même na décharge oyo asignaki kanisi omoni awa sous-commissaire adjoint Gbangba Mbilteyo azwaki 3 millions oyo bapesaki pour na frais de subsistance tina ndenge azongaki wana tofandi donc papa vie ekomi kaka mabe vie kitoko eza te mais kotala na expérience to mpe asenete na ndenge asaleli mboka depuis 74 ça fait au moins 46 ans d'expérience au Yazana. Il est au Bapesaki et Banité, mais l'ordre de mission, aux acquis signé par les DIRCAD, délai à quitter. Sauf que délai à quitter, il y a un moto accompagné qui bango, au Bapesaki, il y a 10 jours seulement. Les acquis médecin directeur, il y a clinique présidentielle de l'Union africaine. Délai n'est pas qui mais oh, il y a papa et maman et il qui était plus que. Biso moto mbana totika ki na ndao to yeba ite papa akoma akosa combien de temps akosa combien to yeba kiti donc papa na minute na zolo ba soko tali na nzoto ado akominde ko pola du fait que ka pas soigné ou meli soko tali na nzoto nama moité donc tout na do singa na bakondi batali kambo na singa na chef de l'état na Birkad Ebera Kolongele a kota pena likambo soka koti yango te kozala passe tokoyoka lobi papa zate kozala vraiment mawa pona biso pi kotala c'est le moment où todo senga ba ko ba intervenir kotala pe na mutu papa Saheli Arcide Zali papa Etienne Tshisekedi donc papa est chef de l'état yango na dai ko senga na chef de l'état mais c'est Félix Antoine Tshisekedi a kota likambo oyoyo pour kotala papa
azwi problème et pas il y a donc papa ya chef de l'État pas ya papa Etienne Tshisekedi oyo azali héros national oyo toyebi ye aza réputé dans le monde entier donc chef au kota omeka kozwa so penda solution malgré bason akendaki wana Inde esimbi te mpo bafutaki mbongo ya malonga te papa azwi so bien te bapasi ezonyokama akomi kopola na nzoto yango tozosenga na chef de l'État okota likambo oyo mpo okoka kotinda ata awa na HJ na première ri azwa ata basoin préventif de façon que ti état d'urgence ekoleka soki akozala encore réévacuer libanda mpo akoka kozwa basoin na ye na ndenge moko ya malamu. Dossier à suivre.